Mbote balandia boso na politique officielle bilo batu bondima kolanda émission na biso boso na politique sur terrain et sengoza biso ko eba été bosé belé de partout dans le monde bozo landa bosolo na politique nga Élysée Mariam Kotukudi la toujours na terrain pour na koluka ba information sur pour na kopesa bino bokoye boyebi était depuis le 25 mai ndeko Jean-Marc Kabound azaki déchu na Assemblée nationale na poste de premier vice-président et Assemblée nationale na Simango secrétaire général il y a UDPS Ndeko Kabou il y a personne qui communiqué moko à l'objet était candidat moko était se présenté dans poste wana ou ya kokende à l'encontre ya communiqué wana à cause de la sévèrement sanctionné et premier vice-président Alongwa qui peut communiquer wana ya que yana sima Ndeko Oyazali président ya groupe parlementaire ya UDPS et à lieu na Assemblée nationale bazaki na réunion na simanango yepe ekoloba ete UDPS eko s'opposer na élection il y a premier vice président de l'Assemblée nationale. Des bons autokiti, Kokutanan de Komoko, il y a eu de PES, il y a le porte-parole, il y a AI, il y a eu de PES, Papa Simon Kalengande, Napesi Mbote. Bonjour papa. Mbote, maman. Le bani neza comment na équipe à Bosso na politique et quitter le Bon, Bosso na politique, tu es bani, Tokutanaka, tu te l'as rappelé à Tanasinga. Na yami bien na Boboto, pe na sepeli ndenge boye kotala biso. Pour boyebité UDPS azalaka na minoko ebelete monoko ali autorisé à koloba comme ma sango ya UDPS ezali ndengai. Oui, Ndeko Simon mwana mboka est-ce que kopesa biso état actuel ya UDPS lelo oyo? Na moya lelo UDPS ezali nzoto kolongo no penza. Lenge kaka lelo kwa makasi elelaka na kati ya atelier. Mais tout dans la sangwa mawa tozali kolela tata leki ya président de la République leki ya papa Etienne aoti otika biso mokolo lelo ezali nde mawa wana nde ezali kosimba UDPS na moya lelo mais pour la santé ya UDPS ezali kolongo no penza. Position ya UDPS lelo ezanini na élection oyo ekosalema d'ici là na poste ya premier vice-président de l'Assemblée nationale pour toujours elle a été calendrier bima position ya parti UDPS ezanini sur makambo wana mais likambo wana etikali lisusu na mutu ya UDPS ezali non événement kala mingi te toutaki kosala déclaration yo lobi Ndeko secrétaire général a mis ici communiqué, ça qui communiqué, qui déclaration politique, il y a direction politique, il y a exécutif, il y a UDPS. UDPS Basangani, la présidence exécutif Mobimba élargie aux fédérations, à la Ligue des femmes et à la Ligue des jeunes. Donc, côté on a mutu côté direction politique, on est Sangalaki pour la collaborer. Pour a biso lolenge bandeko ya FCC basali to aussi to mona ki ango ezalaki koya déjà peut aussi to lobaka liboso te soki ba leki ndelo wana ekozala pona biso elembo te ba tubi mbeli na coalition tina ya biso kende suko wela na bango bibonga ezali te basala lolenge bango bamoni basala mais pour la biso kuna tozali te nde position UDPS to lobi yango to reprendre yango to lobi te pour la biso likambo na zali na tina moko te na kati ya mutu na biso. Et c'est que pour la UDPS poste ya premier vice-président de l'Assemblée nationale et utika la kaka vacant mutu ko se présenter te mais tali biso te na kati ya coalition to kabula ki bibonga to sali classement basengi biso bo classé nani na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Biso na coaching na biso to poni mutu ya kotia wana. Ceux qui bango ba monique et c'est petit bango souté babo yango mais biso bango te mutu ba ko dicter biso ke to tia mutu mususu. Équipe na équipe ezali na coaching nango. Na UDPS pour la ko coacher place wana to monaki élément na biso ya kotia wana ezalaki nde Jean-Marc Kabound à Kabound. Ce qui était masolo wana ezate. Mais c'est que IDPS, c'est le bâtiment sous le politique, il y a chaise vide et foot à côté. IDPS, ça continue à tenir la politique, il y a chaise vide si les lots. Bateau, Bakolo, Babongo, Bazanginde, Mayele.
pour éviter IDPS na moya lelo. Ce qui IDPS azali kotonné pour IDPS abandaka na politique wana ya koboya bibonga ezangatina. Nani abo sanité ba fondateur ya UDPS ba pimaka na conseil législatif ya eleko wana otoki obenga assemblée nationale eleko wana bazaka ba député mais ba bimaka na assemblée ba ko fonder UDPS to koti na opposition pour kaka kolakisa ke tolingi mosala ya bana bitinda te soki toyali na esika il faut na tina pe na mbano na yango tozali ba complaisante ba figurante biso soko toali na esika esengeli esika wana elingana elakisa bokito ya UDPS soki bazali koluka ba beni oui na ba soki banani etali biso te baluka na ndenge na bango biso toyebi ke soki toboyi likambo eza na tina na yango soki ebele bazali ko comprendre te na moya lelo lobi ba ko comprendre ezali se bongo lokola toye kolango na docteur Étienne Tshisekedi on a que se faire comprendre il faut que tika bibonga ya pas la politique de la figuration toboyi yango. Nous ne sommes pas des figurants en politique au Congo. Nous avons la présidence de la République tokotika la wana. Papa Simon, est-ce que Makambouane ezolekana na parti botalité ngambo ba député national? Est-ce que pour na bango eza moi menace te na ngambo ba député nationaux? Menace na ndenge nini mama? Ndimbola motuna na naza comprendre menace. Pour député national moko ako ya UDPS ako zape na posa ko poser candidature na poste à premier vice-président na ngambo parti ya UDPS bokozwa ndeni. Mais mama leki babi bonga oyo ba député bazali nango na kati ya parlement ezali na kombo ya UDPS mutu akotinda maya kosala na parlement ezali UDPS ezali te ke bato bazali ba délégué bango banda kotinda la UDPS ya kosala bakoki kopesa point de vue na bango mais la décision c'est la direction politique ndenge komami na ba statut na biso pe na ba règlement la biso c'est la direction politique azali na décision pe orientation ya politique ya UDPS ezali te ke mutu ye moko po azali na posa ka sala boy mais alongo na UDPS apesa comme on a comme candidat libre to boy yango te eza démocratie so amoni ke oyo UDPS alobi yango te mais alongo na UDPS député comme koza bon akosala bon azala sanctionner te na UDPS to lobi boy UDPS akotinda mutu moko te na ebonga ya to tiaki ke ezala ya Jean-Marc Kabund lokola batu ya FCC balingi ba imposer biso ya bango volonté biso pe to lobi ke to ali bana bitinda batu te to kotinda mutu mususu wana te soki Jean-Marc te esika on ekotika la bele bongo donc oyo député ya UDPS soki posa la kanyaka soki posa nini alingi akende kuna ami longola ye moko na parti auto exclusion ezalaka te alongwe akeko na baninga na yo lingomba sika linga kota koti biso to kangi enzela te. Pourquoi pas engager débat au niveau interne? Mais débat au niveau interne to sala na télévision te député ou amoni kazali na makasi ya koya ko convaincre batu o bazwa ki décision aya ko convaincre batu bazwa ki décision to ko le bango na presse te on ezali ba débat interne ceux qui député azali na ba argument ya convaincre exécutif national y a parti aya na exécutif national a posé problème na a convaincre bango ba ko changer décision sûrement. Ok, mon amboka Simon Kota la caméra peut lancer message par rapport à la divergence, il y a opinion aux Oréniens au sein des l'UDPS pour éclairer l'opinion publique. UDPS est un parti démocratique. La démocratie est le but que batu nyonso 100% baza na liloba ndenge moko. Mais la démocratie est le que za kamala mozali nini majorité ya batu bakei nzela nini ndenzela lingomba ekolanda. Na moya lelo exécutif national ya parti ezali ko représenter majorité ya ba membre ya UDPS. Yango wana tango sangani etuni et sonder opinion ya base et traduire yango na déclaration politique oyo voté aki koyoka ke pour na UDPS to constater que baninga ya FCC ba tubimbeli na coalition bango moko ba tubimbeli na coalition donc
biso toko tirer ba conséquences nyonso ya lolenge na bango bandimi wana conséquence ya liboso ezali ke toko tinda mutu moko te na place oyo toponaki ke ezala ya Jean-Marc Kabund po volonté ya ko changer et outil pa na biso te ezali nde ba FCC ba luka mutu na bango batia wana UDPS azana mutu muso akotia place wana te ezali clair na démocratie ezali bongo ceux qui bango ba moni ke oyo biso to pesa ki ya bongite ba luka mutu na bango batia biso UDPS tozana mutu muso akotia place wana te na bandeko ba député bayeba ke mandat bazali nango ezali mandat ya UDPS lokola ezalaka classement ya match ezali ya balle to ya basket ya football to ya basket ezalaka entraîneur ndo atiaka classement ya bajoueur joueur te moto ami ponaka ke ngana na beta avant sans entraîneur za la back to na za la gardien entraîneur moto asaka classement na ndenge ya classement na biso to salaki poste wana ya premier vice-président ya ide il fallait to tia moto na biso ya 6600 volts mwana mboka Jean-Marc Kabund na bao bala kuna to minimiser bango te mais bisika bango basengeli kobeta yango wana te et puis ya kobeta ezali wana te parce que volonté ya parti ezali wana te wana ezali nde volonté ya FCC biso to ali bana bitinda ya FCC te donc volonté na biso esengeli ko se manifester peut se maintenir contre le dictat ya bato bazana pouvoir te bazana pouvoir nyonso te biso tozali na tolongaki élection présidentielle toko se contenter nango. Papa Simon Motuna ya Suka, est-ce que Nungu a entraîné division, dissolution ya coalition te? Mais ozali ko kene liboso oza ko zonga sim. Na uti ko yebisa bino ke déclaration na biso elobi boy. Na lolenge FCC basali. Pour majorité ba votaki déchéance ya mwana mboka Jean-Marc Kabund ezali nde bato ya FCC. Or bango na biso to na kati ya coalition. Bango baye kotuna biso na kati ya comité de suivi te na likambo wana babimi bake kolongola mutu na biso na terrain donc wana ezali volonté na bango bango nde batubi mbeli na coalition babomi élection yango tolobi to constater que babomi coalition biso toko penser pota wana te toko tia bandage na pota wana te bango moko ba luka solution na ndenge babomi coalition ba se débrouiller biso toko zongisa mutu mususu place wana te ceux qui balingi UDPS na poste wana ezali kaka Jean-Marc Kabund pour na UDPS pour ezali volonté ya UDPS ezali volonté ya FCC te FCC zana le tomo moko te ya kotindela biso commandement na ye to boyi yango bana UDPS nyonso bazali na makila ya UDPS bayebi ke UDPS akoki kondima commandement euti na FCC te nde likambo ezali wana to boyi dictat ya FCC toyokani esika wana oyo amoni ke yaza na posa mbongo po yaza na posa place to nini akende na ye mais ekozala na kombo ya UDPS te totiema ina munoko te tolobi polele ke UDPS akotinda mutute na place wana pona biso place wana ezali kaka Jean-Marc Kabund Kabund maître nageur 6600 volts. Ok, bandeko balandi na bandi ete bolandi Papa Simon azali porte-parole à UDPS ya symboli penza lobi na poste wana ezaka kandeko Jean-Marc Kabund ou bien mutu mususu azate UDPS eko proposer candidat mususu te esengozaki anga webe ete boze belé na matondi na ordi mobile azaki sima caméra. Merci Papa Simon pour la disponibilité na yo de bongo tokutani mbala sima.